Bakuku, les amis, ya canal na bino Mimi Selunga TV apesi bino lisusu bambote, bandeko nyonso oyo bokolanda video nanga na moma oyo boyebi kaka ya bino Mimi Selunga TV mwana bato ya Nzambe kaka nde na yebisaka bino donc na pesi bino vraiment bambote bele Nzamba lola zala na bino Nzamba lola akanisela bino na bino bato bozo pesa nga temps vraiment ya koyoka ngai ya kofongola matoi na bino bofandi bobebisi bata eza kobebisa tante ponga ndeko na bino Mimi Selunga TV na yelaka bino kaka ba conseil ya kitoko oyo pe mutu soka za mayele ekoki ko aider ekoki pe ko baxela ye implice na bomoi na ye donc eza nango ko petre tante soki ofandi wana pona koyoka Mimi Selunga TV yeba vraiment kendengo za wana okobima na eloko moko ata ya muke ezo dépendre na yo moko ndenge ozozwela soko yenoka kotala Mimi Selunga TV ataki suki nini Mimi Selunga TV alataki nini ataki maquillage ndenge nini donc okobima pamba mais soko ye po oyekola ya muke oyo Mimi Selunga aye nango pona kolaksa biso pona kolobela biso okobima pamba te Nzamba lola akoyeba na kopambola yo pe akofongola yo nzela toza awa pona koteya toza awa pona kolaksa komema baninga pe na nzela ya bosolo paske nzela ya Nzambe ezali kaka bosolo na bosolo ba conseil ya kitoko ba mate ya kitoko o Nzamba zo pesa biso yango biso pe toza pona kopesa na biso bandeko na biso en tout cas na pesi bandeko nyonso bokolanda video oyo mbambote bandeko nyonso pe o boza na sima wana vraiment bozotala Mimi Selunga TV ndeti yanga latimi donc bandeko team toza telme bele na pesi bino kaka balosako na bino Nzamba lola mona bino Nzamba lola akanisela bino na mabota na bino bandeko soko zotala video na ko conseiller loko moko bandane bandeli pe sukisa tina suka parce que balobi suka nde eleki e bandeli soki yo ye kaka po otala no kaka ozana patience te olekisi tango mususu eloko ya motuya ezali na sima parce que balobi suka eleki e bandeli ozomona bandeko tozaka na nini wana surtout biso tozana bapoto awa wa wifi eza nango partout même na babisi wapi partout ozali wana wifi na yo totalaka ba video ya baninga ekoki ko bikisa yo soki yo te ata ndeko na yo moko wana vraiment bandeko na lobi pe lisusu ba oyo nanu bosabone na canal ya Mimi Selunga TV te oyo kokutana na occasion ya video oyo naza ndeko na bino naza na posa ya babonema na bino bosabone mutu soko simbikisi te kaka muninga mutu akotombolaka mutu eza na mutu mususu te akoya kotombola muninga nesika o ezake muninga kokite donc eza mutu akotomba makaye moko te lobaba o ezake ake kosimba kisi nyonso azwi na facilité mais biso bana Nzambe tozoke na malembe ezosenga kaka ba aide na bino batu botalaka biso soki ozwi musapi na yo olekisi na rouge wana esika ya rouge wana ndeko ekosenga yo mbongo te okopetre pe tante oezaka pona kosunga ndeko na bino Mimi Selunga TV akende liboso nga na okaka soni kosenga aide te parce que na yibite na bomite o kutu bazoyiba bazoka soni te bandoki bazoka soni te bazolia bato bongo nga na ye kosenga vraiment juste kaka pona bo encourager nga musala ekende liboso bandeko bosabone zwa video partager esuka kaka awa te partager bandeko soki tozo partager makambo ya buzoba bato bazo partager mitakala ba bêtise pourquoi pas o partager o ndeko Mimi Selunga TV azo koteya na ye mwana bato ya Nzambe azoteya na ye mabete azoteya na ye kaka tobongola mitema ba conseil kaka ya kitoko donc bandeko pona ni ko partager te tindela moninga na WhatsApp tindela moninga na Facebook tindela moninga na Messenger Nzambe akoyeba na kopambola bino tolongola motema mabe omoni eloko moninga ozape olobike eza malamu te mutu na lobi yango lisusu po moninga akoma liboso akende liboso eza kaka mutu nde mutu akotombola ye wana ezalaki ndeko na bino Mimi Selunga TV azosenga ba aide na bino en tout cas bozwa yango na esprit ya bien bosalela ngo Nzamba kopambola bino
bandeko en tout cas lelo na ye to solola likambo oyo vraiment esalinga pasi makasi na ntongo ya lelo likambo epesi ngai pasi bandeko ti tozolobake mokili ekomi na suka en tout cas mokili ekomi vraiment na suka nzambe asunga mokili na ye pe avant nzambe asonga mokili na ye biso moko tomikebisa tomibangisa tozwa makambo mpenza na considération parce que diable esi atelemi diable azotambola azoluka vraiment banani oyo ye akomema libota na bana na nzambe na ye lisusu kaka kopesa conseil kaka kopesa mayele na makambo ezoleka na kati na mokili oyo bandeko tozoyoka audio oyo bandeko na biso misusu pese batete na ba YouTube na bango eza na ndeko moko azalaki na salon na ye na Matonge salon na ye eyebanaki vraiment salon de coiffure eyebanaki ndeko mwasi pona selon ye omoni eza pasi bandeko bon to landana lisolo selon ye bakutanaki soki na warango ayebisi ye bakosala makambo ya minene soki aza na posa vraiment ke asala makambo ya minene il faut ntango azokokanga bato basuki azwaka basuki ya bato ake kopesaka epai ya wara wana ye pamonaki yango normal po wara alobaki abanda kopesa bambongo ebele pe soki asali yango systeme yango bazalaki pe kofuta ye vraiment mbongo ebele asomba bamapangu akenda bakongo azonga bavoyage ya ndenge na ndenge donc ndeko azalaki komona pena mosala na ye na salon na ye ezokopesa ezokosimba makasi ndeko na biso amonaki yango vraiment kope ya kitoko na wara bakontinaki kosala bamakambo na bango na papa wara na ye wana bakontinaki kosala bamakambo ye akangaka suki soki amoni apesaki ye bracelet moko ya loboko alobi soki omoni bracelet oyo soki ozokanga motu suki omoni bracelet oyo evibre seke zwa suki ya moto wana oya kopesa ngai yango ye pa azalaki kosala bongo eyaki na mokolo moko boye mwa mwasi wana paki asala suki pa na ye mingi ayaki wana bracelet evibraki azwi suki na ye ake kopesa epai ya wara na nsima ya mikolo atala boye mwana mwasi ya bato bayoki sango ke mwana mwasi wana akufi ntango mwana mwasi wana akufi bandeko esali ye lokola mpasi ebangisi alobi mwana mwasi oyo ayaki awa nazwaki suki na ye akufi boye na boye na boye mwana mwasi wana akontinaka kosala baje na ye wana na wara soki azwi basuki ake kotika azwi basuki ya bato ake kotika ye bazopesa bambongo bazofwaka ye bambongo na ndenge liboma donki ndeko mwasi azalaki so na maîtrise te ya mbongo amoni penaki donki ye penza somoto ndeko nyonso engelaka eza olo te selon ndeko mwasi alobi ye ayebaki te ke papa wana azalaki kosenga basuki wana na ndenge mabe tokokoma na point wana alobi ake Congo ntango mwana mwasi wana bandi kobela avant kufa kobela aye kobima Congo Kinshasa akei na mboka kuna ya biso akende kozwa batraitement parce que ndenge biso bato mwindo ka ezaka soki malade ezosila te bakoki baninga bakomi batango so eza problème ya famille il faut omona famille ndeko mwasi pe amonaki famille akendaki koluka famille na ye na Congo kuna batraite ye mais esimbaki te ndeko mwasi akufaki ntango ndeko mwasi aye kokufa ye aye komona donc esali epasi ye mopa ye kosala voyage na ye akei Congo ntango ake Congo ake kosola na mama na bango donc ayebisi mama na bango ke mama oyo wana kuna soki wara wana azaka na ye mobali na ngai te ipare ye aloba se pa mama na bango azwa mobali apeke bambongo bena ayebisi mama na bango ke wara wana azaka mobali na ye te wara wana azali motu kaka bakoperaka na ye asengaki basuki ya batu soki akangi basuki ye ake kopesa basuki kuna apres bapesi ye bambongo ekomaki na ntan moko ndeko mwasi abandi so kosipote papa wara wana te alobi alingi ne lisusu te wara akomi kobondela ye alobi alingi na ye lisusu te
ayebisi mama na bango, mama bango mpa sepelaki te. Na ndenge akendaki na eglize ake koloba koyambola makambo nyonso. Bandeko, totala mokili. Totala mokili pa ezokende. Totala esika mokili ezali kokende bandeko. Totala esika mokili ezali kokende. Touti wapi, tozokende wapi. Touti wapi, tozokende wapi. Mokili makambo. Mokili mbilinga eleki. Mokili nzube. Mokili ba problème. Mwana na nzambe. Okokimela wapi. Soki na mabondeli te. Soki tosimbi Yesu te tokokimela wapi. Kaka nzambe. Kaka nkolo Yesu oyo nde. Nzambe na biso kaka. Yende mtakosunga biso bandeko. Soki nzambe te eza pasi. Nyonso tokosala ekozala pasi. Nzambe abomba biso. Nzambe abatelaka biso. Yango wana Mimi Selunga TV ayeli bandeko mwa conseil ya mokie. Conseil ya mokie bandeko ona memeli biso na moma oyo ezali tokeba. Tokeba. Nyonso engelaka eza orte. Totala esika nini totsaka makolo na biso. Esika nini tokekotsaka mitu, topesaka mitu na biso. Bato bapesa bakanga biso basuki. Paya nani? Nani oyo pesaka confiance ke yo lobi ngai ye kaka mutasimbaka mutu nanga nani? Eske tango tokendaka paya batu na basalon bakanga biso basuki. Tosengaka, tobondelaka nzambe. Totikaka kokena biso na maboko ya nzambe mitu na biso. Totikaka ngo na maboko ya nzambe. Toyebi na nga na yoka ba masolo musu na bamboka mususu. Mutu ya mutu basimbaka yango pamba pamba te. Ndenge awa babiso tozaka kameme na beglise pasteur nyosa kosimbo na mutu, mutu nyosa kosimbo na mutu, po basalo kaka boye na mutu, obepe yo simbi mwana bato na mutu, mutu eza nyonso. Bandeko. Mutu eza nyonso. Mutu ezali nyonso. Eza na bamboka mususu mwana bato ko sembe na mutu te okokende prison. Lelo biso tokoma kokende kopesa ba mitu na biso epai ya banani. Nani oyo asimbaka mutu na yo ndeko. Lelo koye kolobaki nga kutu nakenda na nga salon. Nakenda na nga teke mutu wana akanga suki ya ofele. Oui. Bandeko toyoki audio. Audio wana pe. Mwasi wana azoloba azalaki na salon. Azalaki na salon na ye. Bato bazoya bazofute alaki ofele te. Ezalaki pe na ndako na ye te. Ezalaki na salon. Me bato bakufi. Alobi bato mingi babandako ya na salon na ye bakufa. Pona kozi na ye na warawana. Bakufa. Bandeko na ngai. Libota ya bana na nzambe. Tolongwa na distraction tokeba mokili oyo esi ebebi. Mokili eza lisusu malamu te. Yesu azoya kala te. Tokeba. Esika yo kokota. Esika kokota makolo na yo. Esika kopesa mutu na yo mutasimba. Meme na salon. Toyoki yango. Wana azalaki kosala na ndako te. Azalaki kokanga basuka ofele te. Basuki ya mbongo. Na salon azokanga bato basuki. Me tomoni yango. Tomoni yango. Mutu azokanga basuki. Nzoka nde aza na mwa makambo nde na se kuna asalaka. Yoko olobaki nga na kefuta mbongo na nga kosala nga eloko te. Nga afutaka mbongo na nga. Entele obe na salon wana na yokela ba makambo boye. Nafutaka mbongo na ngai. Ndeko mama. Ndeko yaya jeune fille. Ofuta mbongo na yo bien sûr. Mesambelaka. Po wana pe na matonge. Azalaki kokanga bato basuki ofele te. Azalaki ka pe kofuta. Bato bazalaki kofuta bambongo. Me bato bakufi. Tangu tolobaka. Akosala nga eloko te. Naza fami na ye te. Nga nakekangisa suki. Akosala nga eloko te. Nga nafutaka. Bandeko.
totikaka mpe ka nyonso na maboko ya Nzambe, tosengaka kaka loboko na Nzambe. Ekomi kaka nyonso kosala fo sambela, nyonso tokosala ekomi fo tosambela. Ozobima ka libanda sambela, oyebi te soko kozonga, oyebi te soko kozonga, kaka nazoye oyebi te soko kozonga ndako. Nyonso ekomi kaka tobondela, tosenga mawa na Nzambe, tosenga protection divine ya Nzambe, ekitela biso, ebatela biso, ebomba biso bandeko. Mokili bebi, mokili banzube, mokili ba problème. Nyonso ekomama na Bible lelo tokomi komona yango. Selo mama ndeko mama, ye alobi ke nga ntango namoni ka moto akufi après ye kobangisa ngai. Namoni ke moto akufi ndeko mama. Tango basengi yo deja suki ya moto. Tango deja moto asengi yo suki bosali contrat yelanga basuki. Yo kanisaki nini? Ndeko mama, okanisaki nini? Ke bakozweka ba chance. Memi bazwi moto ba chance. Obomi deja moto ti. Parce que Nzambe apesi moto chance. Nzambe nde moto apesaka chance. Moto oyo chance neza boye apamboli moto. Yo, selon yo, olobi ke fezali ya no makamba okufa te. Obomi deja moto ya kotelema te ndeko. Memi yo kanisaki te ke eza makamba liwa ya kobanda koboma moto. Moto akoti na serke akufi. Me oyo deja wana ya kozwa suki ya moto. Tango basengi yo suki ya moto, selon yo okanisaki nini? Selon yo ndeko mama, okanisaki nini? Ke kosuka kaka na suki, azosali so baje, suki yango kopesa ye. Selon yo, okanisaki po asakana nango, po atango na ndako na ye kaka lokola musée, po asala nango nini? Alamba alia? Non. Tango deja moto asengi yo linzaka ya moto, suki ya moto, eloko kako eza kaka ya nzoto ya moto. Moto mo boye bosolaka na asengi yango. Yo moko etake mwana na Nzambe. Yo moko etake pe alobi akobanda kopesa mbongo. Yo moko mama oko raisonner te ke non na kosala ngo jamais. Eloko ya nzoto ya moto. Yo zokene kopesa pa ya moto pe akombongo. Yo zoloba ke oyebaki te ke ezaki ya koboma tango mone komi ya kokufa nde obangi nde olobi ke o arrêter. Mais si oboma bato ebele. Memi ba o bakufa physiquement te boboma bango na nzoto oboma bango. Oboma bango. Spirituellement oboma bango. Moto abotamaki na chance na ye na ngenge na ye. Akende bobanda uta na salon makambo esimbaka lisusu te. Moto akoma kolela lela, akoma kobeta beta mutu ekoma kosalepa. Obomi moto te mama. Obomi. O wana yo lela ki wana ke jeune fille wana akufi tango yaki yebango na mutu na yo obomi bato ebele. Ndeko mwasi obomi. Oyo oyebi te ba wana ba vie na bango ekoma ndeni. O bakufa physiquement te boye me bakufa spirituellement. Oyebi te ba vie na bango ekoma ndeni. Mutu tamsa ande kosimba mbongo na ye. Tamsa ande kotindela bandeko ne bambongo. Yo bando sala biloko wana. Mutu ekoma kobeta, akota ndako, akota hôpital, azanga kimia, azakaswa à l'est. Obomi mutu. Bandeko tozalaka pe na omayele. Vie apressée efutaka te balobi mbangu pema. Vie ya mbangu pema. Bandeko jeunesse oyo ya lelo bato balingi isusu te kozela ya Nzambe. Bato balingi kaka fongoli salon na ye. Akende kokuta ya moto moko sesali 10 ans, 20 ans ya carrière, asala musala na ye kitoko. Bato bakote na yo moto bandi kaka 6 mois. Olingi oleka moto asali 20 ans ya carrière, moto asala salon ne déjà depuis kala, moto asala hôpital na ye depuis kala. Biso ba africain toza mabe, totika biloko oyo. Totika biloko oyo. Ozwi kaka ki pasteur lelo, olingi oleka ba pasteur oyo so kuta kala.
bamona kaka yo ozwi kaka ke okomi kosala soki mosala moko boye okomi kaka yo kaka foko oleka kaka bato wana. Bandeko na ngai, bandeko bana nzambe, tofongola miso, tokeba bandeko, tokeba. Nzambe alingi bana na ye mingi. Nzambe alaka bato te bokonzi ya satana. Yango te eza posa ya nzambe na bomoi na biso. Yango te eza posa ya nzambe bandeko. Yango te. Posa ya nzambe ezali moto nyonso abika. Amona bomoi ya seko na seko. A vivre vie éternelle o nzambe apesa alaka biso. Metala biso moko nde tozokeluka ba problème. Vie appréciée bandeko. Mbangu pema. Omonika moninga kune azomema kamio evimba. Oyebi te basombaki kamio na bango ndenge nini. Oyebi te basalaki ekonzo na bango ya combien des années. Oyebi te crédit na bango. Oyebi te bafuta makandenge nini. Crédit na bango tango mosusu bazwaki na bango na crédit. Mais yo lokolo za complexé. Lokolo za motema mabe. Oza motuka kolingi ko vivre ke yo pe foleka kaka bato. Tala baninga baza na crédit. Mais yo ke kokota ndako nganga. Okende kosimba kaka po yo pe okoma kotambola na bakamio minene. Or ke baninga bazwa na bango na crédit bafutaka malembe. Bandeko. Mingi bazokota baloji soki baloji babengaka. Soki loji. Mingi bajene ebele. Meme na bafreki bamipesi na kisi nzela mokuse. Okoyoka lobi mutu, akomi kopola mutu, akomi kopola makolo, akomi kopola nzoto po nini, vie appréciée. Esika kende kotia kosala ba contrat, nganga pa kosaka na ye, nganga salaka ne eloko malonga te. Ye moko tabonga na ye te, me akokosa yo, yaka na oyo, sala boye, soko zongisi boye, ekosala boye. Bisengo ya tango amukie bandeko. Eza bisengo ya tango amukie. Ezali bisengo ya tango moko ya muke ya minute. Même osali nango 10 ans, 20 ans. Yeba ngo tango ekosone. Ndeko komona ya yo makambo. Okomona ya yo makambo bandeko ya bolingo. Tokeba. Jeunesse. Tokeba. Mikole komi mabe. Toluka via malembe. Mbangu pema. Okomela pema yo na nani. Nani azolanda yo. Nani po bayeba kaka yo muto za fille de chance. Soko za fille de chance. Tika chance na yo esala vraiment. Na ndenge ya nature. Tika chance na yo. Bato ba comprendre pene ke non aza muta chance. Metango ke deja muta kosimba. Oza so muta chance te. Oza so muta chance te. Obeti deja kote. Oza so muta chance te. Po muta chance. O nzamba tinda vraiment mutangenge. Memi ka ba YouTube o mingi. Bazo sa elango na bakisi. Pona koza na ba bone bele. Pona kozwa batu. Pona ba vie bele. Pona batu batalaka bango. Mingi peza kisi te. Nzambe pa pambolaka. Nzamba pambolaka makasi. Zalaka na motema malamu. Ya kotala pe baninga. Ya kozala pe na motema ya ko eme ba video baninga. Ya komikitisa. Ya kosenga loboko wa nzambe na chaîne na yo. Nzamba ko pambola biso. Malembe mbango te likambo na mutu te. Ki omoni kaka baninga kuna kuta komi na 1000 views. Kuna kutwe azo sala pena miko yo moteme sote olobi ngape okosimba kisi. Okosimba kisi. Chance ya moninga eza chance na yo te. Eloko biso bana na nzambe tozo yeba te yangwana. Lelonga mimi selunga naza YouTubers. Naka kopesa ba conseil nanga awa na YouTube. Naza pe na baninga pe o mutu na mutu aya na ndengene na YouTube. Ngai mimi selunga soki na monika ke muninga kuna ye kutu boye. Nga pe na ya kaka mabe na komi koya mabe na komo sila na pongi. Lobi na kosimba kisi. Osimbi kisi po na YouTube. Sala musala na yo na ndenge nzamba zo pesela yo. Kota la gauche droite te.
koyoka nini ya baninga jalousie te. Omoni moninga asali baview na ye, kende tela ye commentaire, tela ye like. Ozotia moninga kende liboso, nyonso wana ta moninga moni yango te, me nzambe azomona yo. Lobi ope kanali no eza moke kokoma monene, tozala mitema minene, tozala mitema malamu. Ya kolinga pe bozwi ya baninga, ya kosepela pe na lipamboli ya baninga. Ya kosepela na lipamboli ya baninga bandeko. Wana okokende na banzela gauche droite te. Mais soki yo moto olingi kosepela na lipamboli ya moninga te, omoni kaka boye esilisi opongi. Lobi yo po ozokoma ka na esika moninga azokoma te, ozokoma ka na epai wana te, okti okokende kosimba kisi. Po bamona yo kaka yo pe okobebisa vie na yo. Bandeko. Vie apresse pema, vie apresse mabe makasi, vie apresse okomona bolamu nzambe te, okosuka mabe, toyebi ebele meme na bafrike. Mingi, bamakambo okako ya okekokangisa basuki, nazongi na makambo basuki. Wana ezaki conseil pona vie apresse. Po mwana mwasi akanga basuki lisola bete, nyonso wana eza kaka na bazi ya vie apresse kaka. Nyonso wana eza ka vie apresse. Po soka zali na vie apresse te alingaki na matongango malembe. Eza na bato mosusu bozosala mosala moko, mosusu penda ye akene wa. Me yo ozomona ka yo ezaka nzamba yebi kaka ndenga abengeli yo. Na moke wana persevere kaka. Persevere. Bandeko. Kozala na motema ya zinu te, nde biso bakongo to bakazinu wana. Pona nini ye? Me pona nini ye te? Ye te pona nini? Yo linka yo? Pona nini ye te? Pona nini ye te? Ye pe yo zo lukango. Bon yenda zo lukango te. Ye pa zo lukango te. Kande yo zo luka bolamu, ozo luka yo pe bayeba yo, ozo luka yo pozala malamu, ozo luka yo pe moninga wana pe oazana mwangenge na ye. Ye pa zo luka. Metango moninga zwi po nini osepela te. Totika, tokeba, bandeko, motema. Po motema mabe makanisi ya mabe yango ememaka mutu na banzela ya mabe. Eloko omwana mwasi ana ememake na nzela ya warawana. Amonaki deja basalon baninga ndenge ezopesa yabi ngape fona tia mutu ake kosola na mutu mabe. Lelo eza deja c'est trop tard. Oza deja na makila bato ezotambola na mutu na yo. O nzamba zo kontelo ke mutu yo mutu akufaki pona yo. Akufaki pona yo. Makila na bango eza na mutu na yo. Lobaka lokwa nzamba za nzamba mawa. Ye moko ayebi ndenga sukaka na bato basalaka bato mabe. Nzambe moko ayebi. Meza pasi. Pe mawa bandeko. Eza pasi. Tokangama na nzambe. Tokeba vie apresse. Ba makambo akokanga basuki oyo. Ba biso oyo nyonso toyebi tomona pe na bafrike. Moninga azokanga ye suki. Akanga suki kitoko baninga bazalaka mibale. Akanga moninga suki, moninga lekaki ye na kitoko, alekaki ye na nzoto kitoko. Ye nzoto wana azalaki na ngote. Nzoka ayokela moninga jalousie, ayokela moninga motema mabe. Mukola akanga ke pe suki kaka. Mukola kanga ka suki ayokela ka motema vraiment ya mabe makati motema. Po motema mabe bandaka mukie ezokola tie bimisi misisa ale. Esike koya ekokisu ko se contrôler te kompi akosa makambo pena ya vis-à-vis. Ezaka bongo. Ndeko mama akangi moninga suki. Nzoka motema ezaka malamu te pa ya moninga. E akokoma na tamoko asisi kokange suki nde totsaka kaba ma ya moto. Asopela moninga ma ya moto. Kobanda na motu tina mokongo. Oh accident. Accident. Pardon. Moninga poso elongwa. Akoma na défaut. Kobanda na motu tina mokongo. Tala pe ba traitement na biso na ya bafrike. Mawatro. Moto abeba. Pona nini motema mabe. Yo lingi kako leka moninga na likambo elongi ya moninga se koma osala susu pasi.
loketo kaka kotala nde figure nzambe asaleli mutu yo mpa na yo ezolalisa opongi te epa na yo ezosala opasi. Bandeko tozokende wapi? Moninga boya abotama na elongi na ye ya bien aza na ye ndenge nzambe asala ye te moto asengaki ye mpe ayebaki te kakobotama kitoko. Nzambe nde moto asali ya desine azwili eta na ye kende kosilikela kasi nzambe lokola yo moni yo nde mutu yo ka mutu bayebi epa ya nzambe silikela nzambe nzambe osalinga wepwa eza faute ya moninga te ye mpe abotamine kaka abotamine nzambe adesine kitoko oke kobwakela moninga mai ya moto kapo mona moninga kitoko nyonso wana eza ba mitemo ezokomema bato basala mabe okoki mpe kokotela moninga mpe ndako anganga mingi mpe bakota toyoka mpe bamasolo ndeko kamarade akoteli moninga ndako anganga po azomona kaka moninga kuna aleki azomona kaka moninga kaka kuna somotro ti amoni kaka ne ifonake kobebisa ye abeba ta makolo abeba ta maboko abeba ta motu ake na ndako anganga bebisi moninga po oyo abwakelaki moninga na moto akoti na ndako anganga obebisi boza abwakeli moninga mai na yo moto ke na ndako anganga obebisa moninga boza ndenge moko bobomi siko lokola moninga azika mokongo na motu nde yo sepeli po azwa libala te abota te azala reste te osepeli. Ndeko tobongola mitema bandeko tobongola mitema Yesu masi azoya kala te Yesu masi azoya kala te o ndeko na biso ya YouTube ezalobaka Jésus Christ revient bientôt eza ya solo Yesu azoya kala te Yesu azoya kala te tobongola mitema totika makambo pamba bisengwa mokili ekosila ekoleka kasi liloba na nzambe koleka ta mokolo moko te malamu kutu esiko sala mabe sala na o malamu sala na o malamu efutaka mabe efutaka te toza na mokili oyo tokoleka lokola bapassager moto akotikala libela na libela na mokili oyo aza te ke yo oza na ndako no kitoko ke yo oza soki na bakisi na yo oza na bambongo okotika yango moto akomema mpe loko kuna aza te tikalaka yango na ça sert à rien eza na ntina te moto asala moto mabe eza na ntina te moto abebisa vi ya moninga eza na ntina te me nzambe azalaka toujours mpe ka pene ya bana wana ya bato na ye oyo bato balingaka babebisa nzambe aza juste mpe fidèle akotelaka kaka baoyo ye soki likambo nzambe amoni yango ke non eza bon te nzambe akobatelaka ya ye. Bandeko totika makambo mabe mitema mabe eza malamu te ndeko mama tala esika osuki mpona vie ya presse lukeli yo baproblème lelo komi na bamalchance lelo komi na baproblème obomi bato bakufi ebele mpona yo ntango bazosengo basuki selon yo okanisaki nozoka epesa bafumbwa mpona wakalamba fumbwa eza bomo ya motu oyo okende kopesa ezalaki bomo ya motu oyo okende kopesa ezalaki bafumbwa te ezalaki bomo ya mwana motu suki eza nyonso ya motu. Bandeko totala esika kotia makolo totala nani okopesa mutu eza nyonso tala nani oyo kopesa mutu yango toyebi bato misusu akangama na eka na mutu moko banda mutu ni wana moko akangaka esuki kaka ye soki mutu wana aza te malamu kutu afanda na ye afanda azela ti mutu wana koya bongo ya kokende me babiso oyebi omoni kako na salo ok omoni kako balobi na Paris wana nyonso basalo eza ya kopola Belgique eza ya kopola oza kaka faible okei oza kaka esimbi yo kaka kuna eza makambo ezwi tango kaka ezwi oleki nzela mingi bazokufa
eza ba problème te na ba famille na bango te. Misusu bakota bandako eza ba problème na ba famille na bango te. Misusu bakoma kobela ba maladi ba ebeli mituna makolo te. Misusu eza ba famille te. Misusu eza ka ba bisika to kota kota ba mitu ba to pesa ba mitu. Bandeko tozwa mayele balobi zo bazwaka mayele pa ya bamuta mayele lokola balakisi biso de ya mayele mabe seke avant kokende salon fo kobondela avant kokende kopesa mutu pa ya mutu fo kobondela soko lingi muta simba yo mutu fo kobondela eza pasi pe mawa esali pasi audio wana ndeko mwasi mutu akweyaka nzambe mutu atelemisaka lokolo reconnaître mabe na yo senga nzambe bolimbisi nzamba limbisa yo na bato nyonso bakufi na sima na yo pona koke kotika basuki ya bato nzamba mona yo alimbisa yo me kozongela liso kosala ngo te soko se repentir pour le bon pena pona libela bisenga mokili koleka liloba na nzambe koleka ta mokolo moko te tokangama na nzambe bandeko tokomi na temps ya mabe tight temps ya mabe tokomi na temps ya mabe the time time oyo tosalela tango tokomi na tango ya mabe tokeba na ba distraction tokeba na makambo buzoba ya pamba totala nzambe totala pe ba age na biso ba age ya kosala mabe se eleki oyo ke oyebaki te bakosi yo me na age ya bamikolo boye nani akosa yo okosami yo moko po yo moko po olingaki okutami mpe na bonzambe te saint esprit pe tika yo eza pasi pe mawa antuka epesaki nga pasi video wana epesaki nga pasi na baki pourquoi panga pena ya koteila yango te mpona nini te nga pena ya kokonseye bato mpona nini te yango na ye liboso na bino bandeko wana ezalaki lisolo na nga na memelaki bino bandeko bolanda ngo na bokebi tokeba mokili ekomi mabe mokili ekomi nzube mbilinga nzambe soki asungi te oyo akosunga komisunga na pamba po mobateli malamu ezali nzambe ye mutu apesaka ye pe mutu azwaka nzambe mutu aza likolo na nyonso ndeko mama ndeko papa tobongola motema nzambe azoya kala te akokuta na makambo nini ya koyiba ya koboma ya kokende kokotela baninga bandako anganga ya koyiba basuki ya mitu ya baninga mpona lupemba na bango ekende pa na yo tala bakozi tala makambo. Merci bandeko nanga wana ezalaki video penza ndeko na bino Mimi Selunga TV amemelaki bino na ndamba conseil oyo esala bino babie makasi e porter susu implice na ba vie ya bana na nzambe tozala mayele kande na lobi totika nyonso na maboko ya nzambe shwa eza te okoke kosala manzaka okoke kosala basuki okoke kosala soki eloko nini tobondela nzambe sombi kabelu tobondela nzambe muta kabeli eloko bondela nzambe muta nyonso kaka foko bondela soki dia sotika na maboko ya nzambe soki ezalaki na eloko ya mabe nzambe akoyeba ndenge akoyeba kosungela yo biloko wana nyonso mabe akoepargne yango ekozwa yo te yango foto bondela kisi ya mwana na nzambe solution ya mwana na nzambe ezaka ba prière sans prière eza pasi pe mawa bandeko napesi bino bambote na bino kaka nde na bene bandeli bobosana te ko like video bobosana te ko commenter video bobosana te soki motema mabe te ko partager pe osabone otindeli moninga nzamba kopambola bino nzamba kopambola bino bosabone basabonaka kaka bandeko naza na posa ya babone naza na posa ya babone nga nasengaka na ngai balobi senga bapesa yo beta bafongolila yo nga nazobeta porte nazoloba bandeko bosabone bopartage bokomante nzamba lola akopambola biso nyonso
na pesi oyanga bambote bazalaki wana, na pesi Mavivi na kati ya Luanda bambote na papa Simo, na pesi bandeko nanga nyonso, Mana Sophia Bondo, Évangéliste le fou de Dieu, Mama Franchelina, bambote baya Tatiana nyonso, Makika, Mama Gisèle, bambote na bino nzamba lola mona bino, Mama Julienne na kati ya Miniki nzamba mona yo, Beltogo na mwasi na ye, Guillermine na kati ya mboka na biso ya Miniki. En tout cas, soko yebi nde basalisaka mwasi te, soko yebi ndenge babalaka mwasi te, kende pa ya papa Beltogo akolakisa yo ndenge balingaka mama. Benvinda bambote bele ya ngai ya motema ndeko de moi na kati ya Belgique na papa Tito bambote na bino. Na tali lisusu bwe namoni mama Tina na Berlin, nzamba lola mono na papa Devs bambote bele. Na tali lisusu mopanzi na ngai, nazomona bandeko na nga nyonso ya tim nzamba mona bino. LKB nzamba pambola yo. Otika anga te. Mama Serge, bandeko nyonso boyoka zuwa te, bino nyonso boza wana ba PDK, ba mama Isha boza ebele, nzamba lola mona bino. Akutana na biso nyonso, abatela pe biso, aprotege pe biso. Na pesi bino nyonso bambote, mama Elize, papa Manesi bambote bele, mobile nanga mon cœur, Sami Selunga mwana bondesa tongo bambote bele. Na pesi penza ba oyanga bambote, oyo bolinganga na oyo bolinganga te nga na lova bino ya dega. Na linga kabino makasi mama Rose Matewa, bandeko nanga donki boze bele, nzamba lola pambola bino. Bokende liboso. Tozala bomoko nzamba za malamu. Tobondela bandeko. Na pesi lisusu Niklete, Graciesse, Carla, Kiese. Wana kamaradi nanga ya bomwana na kati ya Luanda, Mana Niklete. Mwasi nzambo, tali mwasi okumisi nzambe, yoka tai ya guitare. Graciesse. Donc bambote bele euti pa ya ndeko na partir Allemagne, bambote na yo. Ya mefi Mana Clara, Manu na Nilson, bino nyonso bolanda Mimi Selunga leki na bino bambote. Mama Kulutu Matinda de moi na kati ya Belgique, mama nanga bambote bele. Bandeko nanga nyonso na lingi bino na motema. Ba yaya, ba leki, ba papa, ba noko, ba na mikie. En tout cas nzamba lola amona biso nyonso. Soki na bina banda kotanga bakomba bato nyonso awa, ekozala vraiment catastrophe. Final bambote na yo. Toza tellement naza na bino bele. Soki na pesi na lobi komono te viteke na lingi ote. Na lingi boza awa bino nyonso. Awa. Nzamba mona biso, nzamba kanisela biso, na mabota na biso. Wana vraiment na lobi ba merci. Kobosa na te, commenter, liker, nzamba kopambola yo. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi Mimi Selunga TV Meda. En tout cas nzamba lola mona biso, na babota na ba famille na biso, ba butu ba tongo ba esika nyonso otala video, nzamba zala na yo. Merci beaucoup bandeko. Wana tokutani na prochaine video. Soki nzamba kwa akorde biso grâce, soki nzamba kolinga, soki nzamba kolinga vraiment, tokokutana lisusu, tokozanga oya koloba te. Merci.